Voilà, lobby. Donc, il y a Liboso, merci Mingi. Après, c'est Bino Lungonia, Ndenge Bosali. Bolakisi Bango que vous allez battre pour la mobiliser pour la cause Yamboka. Merci. Alors, si Koyo, tu peux continuer le code. Lobby. Lobby à partir il y a 8h30. Biso nyonso tokutana na areona ya Royal. Boye na groupe botelemi, boye na groupe botelemi. Sima biso nyonso tokomemana na cour constitutionnel. Et s'ilité bokoya wana bokovanda et puis tokozala wana ti tango bakoyebisa bino makambo tokosala. Ok? C'est-à-dire sit-in. Sit-in ezali boye bovandi boziba pano na bino boza kolakisa. Mobulu te. Kobama mabanga te. Soki policier atumoli yo te maboko likolo. Baza kozwa filme, bazali kotala oyo azali kosala. Parce que si tolbengisi batu nyonso la communauté internationale, batu ya Croix-Rouge, batu ya ONG, batu ya Human Rights, tout ça, baza kotala, makambo bango baza kosala. Ba policier, basali mbebo basali, ekoyela bango mabe. Toyokani? Moto ako sabino te, peuple ye mokonzi. Rositi Manga, alobaki, le peuple gagne toujours. Donc on gagne donc lobby. Bengue bozalia wa, bobenga lisusu bato misusu baya. Amen papa. Mokolo ya poso tokozonga lisusu. OK? Mokolo ya nyenga tokenda bandaka nzambe. Mokolo ya lendi tozongi lisusu. Toyokani? Est-ce que toyokani? Mokolo ya yenga militant ba peuple bazala limité mais la député ba kozala. OK? Donc ndenge bozala na kati parce que ba député mingi boyebi bango te bazana bino. Oyo balobi oyo bazalaki te bazalaki wana misusu bazalaki na kati mpona kosolola na bato wana badepute omoni bango tosali na bango réunion baye mpona tocontinue eloko wana moto moko te abangisa bino parce que pouvoir ezali ya peuple pour constitutionnel ekolakisa biso ndenge nini ye azali kokata makambo wana na makambo ya présidentiel bokozongisa ngo eza boye te eza boye te moto atumoli yo loba na ye cour constitutionnel ekataka makambo na kombo ya peuple mais cour constitutionnel ezali te makambo ya kobebisa ezaleli ya bato peuple de décision mais décision wana pays ya liboso ebebisi bango lisusu baye kobebisa. OK? Ndenge nini député oyo bavote ya MLC na mo amba azwi bavoi koleka bato nyonso ebongo baya balongo ndenge nini oyokani okozonga malamu okunda te nani matumoli te ozonga na ndako bon, bonjour, c'est l'hôpital. Oui, mais je connais. C'est l'hôpital. Je coupe ici. Voilà.
acredito perdido a querido amor. Oh Jesus, vem, segura minha mão, Jesus. Eu te amo tanto